mingi na bandeko nyonso bolanda video oyo eza ngai mama Nicole oyo asala émission tozokende wapi napesi bino mbote mingi et puis merci mingi na bandeko bokomeli ngai oyo bozolanda émission na ngai et puis na ba sujet oyo bozo se retrouver vraiment merci nzamba pambola bino na ba message na bino et puis na ba encouragement na bino vraiment na memi sujet moko oyo ezalaka déjà na communauté na biso oyo ezo déranger trop ba maman na biso vraiment naza wana toujours pour nanto bakisama implice pour nzambe des fois lobelaka biso d'une manière et d'une autre et ceux qui toza wana tozosala ba vidéo boye toza na besoin de souci ya communauté na biso et avancer na ndenge moko ya malamu vraiment sujet na memi lelo eza lokuta ya mibale ya poto ekomi koleka trop. Pourquoi nalobi lokuta ya ba papa na biso na poto ekomi koleka trop? Lokuta yango ya nini? Lokuta eza na kati ya niveau ya ba relation na biso na kati ya ba couple. Parce que ozomona mwasi na mobile tango baza na ba problème elingo loba te que non baza pe na besoin te que ba se soutenir. Tobi ke na kati ya ba problème ya couple ezaka moko akozala na tort moko akozala na raison. Mais tant pe batu babala na kabatu mibale ezalaka pour les meilleurs et pour les pires. Mais mingi ya ba papa na biso balingaka pire te. Ba papa na biso mingi balingaka kaka meilleur. Tant que ma pire ba comme ça ngoza ya ba maman. Pourquoi ba papa na biso na ekolo baboye lelo? Eza ba papa na biso misusu soki aza na problème na maman na kati ya couple baza séparé. Omona abimi libanda ake kolinga ake kosala relation msusu mwasi wana oyo oke kolinga ayebi na ye te ke non msusu yo na mwasi na yo na bokabwani te me boza na matata omona papa na biso msusu asali relation déjà misusu azaka msusu asa boti po mwasi wana tango olingi ye ba misusu bazokutana na ba réseaux sociaux omona mwasi msusu azalaka pe na mboka na oyo sikofandaka te aza msusu na Paris oza na Allemagne mwasi wana moye pa yeba vraiment réalité ya vie na yo eza te misusu omona kaka ntango mobali alingi msusu na Facebook azorasire azobengana omona vraiment msusu msusu akomi kozwa yango vraiment c'est vrai que makambo mobali oyo azoloba azokosa te alors papa na biso boye msusu ozalaka séparé na bamama na baconscience na ye na conscience na ye ebi ke non nazokosa na ngai ndeko mwasi oyo mais mingi bozosala ngo en pleine séparation na ndako oke kobima libanda oke kolinga mwasi oke kosala relation mosusu ya sika mwasi oyo oke kolinga wana est-ce oyebi ye bien parce que mama ya bana na yo to mwasi na yo bozalaki ne na ndako mosusu bosali baane ebele eza facile te koyeba motu jour moko to koyeba ye mosusu un mois esengaka ntango omona sikoyo tango yo ke kosala relation ya sika esika oyo oyebi nanu bien te tango koka kodécouvrir que non vomi nazonga na mwasi na nga toke kobongisa eza déjà trop tard po basi mosusu soko osoboti na ye moi te papa yo moko ocréer lisusu misusu baproblème lisusu yango tozomona lelo mingi bapapa na biso bazokufa na ba AVC bapapa na biso tension ezwi ye boye okei pourquoi parce que bino moko bozomilukila baproblème trop misusu kala bazalaki soki akitikini omona azoloba ke non na poto aza kokabwana na mwasi na ye mais misusu bazosala yango même kaka awa na poto relation moke na mama kuna na ndako eza matata asa bimi libanda ke kosala relation mosusu mais oyebi na yo te mwasi nini oyo ozolinga esika tala siko baproblème nini bapapa na biso bozokutana yango bozolingaki pire te na niveau ya libala pire ezotikalaka ya mama non eza biso mibale parce que bible elobi mpe mibali bolinga basi na bino malgré nzambe aloba na biso ke noto basi bozala soumise mais nzambe mpe alobi ke bino mibali mpe bolinga basi na bino donc bolingo eza pour les meilleurs et pour les pires eza te ke non na niveau ya matata yo okimi mbango olobi te ngai nake esala relation mosusu ese relation yo okesala wana yango moto ekokonsole yo omoi te no okutana esu na baproblème si problème ata kuta yango bolingo mosusu ebandeli sika. Mais après, parce que moi, si on a un sur na Facebook, tout le monde a un sur na fête moko bokendaki, mais au titre que vous bien entendu un sur la qui na maman ya bana na yo, tout moi sur ça vivre ça fait des années. Si on a eu le balika CG ou papa la biso,
mibala poto lokute leki to parce que bozo sunga te siko omona ke mwasi na yo ya ndako akoluka emso abenga mwasi wana oyo olingi ye abandi emso kofinga to babandi koswana anjoka nde emisusu faute eza ya mwasi wana to yokende kolinga faute nde eza ya yo papa parce que ozwi maîtrise te okembango ya kosala relation ya sika eza malamu te biloko boye tozokende wapi na kati ya communauté et puis lelo omona ngi na bakisa bamama na biso bao bozose retrouver na bakaya boye soki omoni mobali no asali geste ya bongo kowela nanu te emso okende koswana na ndeko no ya mwasi mitia na place mpe ya ndeko no ya mwasi mosusu emso mobali ndenge azokasire ndenge azoloba misusu babimisaka mpe bino emso basi ya ndako mabe mpo kaka azwa eloko aza nango besoin alingaka ya mwasi yana kaka alors kowela nanu to banda kopesa ndeko no ya mwasi to banda koswanisa ye non misusu eza komba eyaka na bandenge ebele foti te eza ya ndeko wana te ye mpe emso abengaki mobali na yo te alors tia mobali na yo na mabondeli misusu eza milimo ya bafemme de nuit ekambaka bato bongo surtout femme de nuit ebunisaka couple makasi to bamari de nuit alors tia mobali no na mabondeli tia ye mpe bisika akendaki kotia likolo bisika akendaki kosala relation mosusu ya sika soki aza mobali na yo ya vi nzambe apesa yo akozonga eloko ya kokende kobunda to ya koswanisa ndeko na yo ye mpe aza victime parce que ayebi réalité vraiment te ya makambo na bino ya ndako malgré bapapa misusu babimisaka makambo ya bandako na bango azosambwisa mwasi na ye mpa ya mwasi mosusu mpo azolinga akomi kobimisa basalite nyonso ya mwasi na ye mpo kaka bandima ye eza malamu te bapapa na biso mingi boleki lokuta botika eza malamu te tozokende wapi ozomona bozomilukela bino moko ba AVC pourquoi bamama mingi bakufa na ba AVC te kaka bino parce que biso bamama toza na motema monene eza facile te ntango mama amemaka zemi 9 mois donc nzambe apesa biso patience plus que bino alors mais bino siko ndenge boza bapapa misusu boza baluka mambu bokokaka na bino makambo te moins de problème boye tension ezwi yo okwei moins de problème boye AVC ezwi yo okwei yango botika mpe bilingalinga elingi oloba te oza na matata na mama bamabala mosusu baza na bamarin baza mpe na baparrain na bango baza na bato mpe misusu bacommunauté misusu basungaka bango na baconseil elingi oloba te ke non oza na problème na mama yo wana oke presse mbango kaka il faut kende olinga libanda eza malamu te botika bizaleli oyo misusu basala yango na baafrike kuna me misusu bozosala yango na poto botika bilingalinga place oyo osi oconstruire soki vraiment mama aboyi relation wana sikoyo osilisi na ye vraiment na ndenge moko ya calme na ndenge moko mpe mama lobi akondane oyo taloba teke no tozalaki na ye me akendeki kobima na mwasi mosusu non osilani na mama na ndenge moko ya calme nde oke kobota libanda na yo soki olingi kobota bana misusu ya sika to olingi osala relation mosusu problème eza te me ntango oza na mama ata matata ezali on sait jamais misusu bokoki koarrange eza likambo kokende kosala esu relation mosusu te eza malamu te bapapa bomibatela mpe sante na bino parce que moto akokoya kobatela sante na yo moko tata mwasi no ya ndako milukela na okimia yo moko parce que kimia eza motu ye mo moto azalaka nango kati na ye soki ozangi yango motu mosusu akobakiselo yango aza te tozokende wapi na bapapa misusu oyo bozo koagir boye oyo bozo kotiaka kimia te na kati ya communauté eza malamu te. Merci beaucoup na bandeko nyonso bolanda message oyo et puis na bandeko boluka bo contacter ngai Facebook na ngai ezali Moi Sanza et puis na bandeko bozo lukanga na mona ba misusu bazotinda ba message na sina bane ko utiliser ko utiliser compte na ngai ya tozokende wapi ekangamaki déjà compte nazo ko utiliser boko rejoindre ngai eza Moi Sanza et puis soki boza pe na besoin okomela ngai bosenga demande ami boza toujours bienvenue na bato tout boko luka ko contacter nga et puis bato tout boko luka botala ba émission na ngai misusu sika donc naza na groupe pe na Facebook ya tozokende wapi news et puis tozokende wapi info kuna ba émission misusu ya sika za kuna et puis compte nanga pe na YouTube pardon ezali soki bobetika mama tozokende wapi ba vidéo misusu ya sika o ebele ba ko se retrouver eza toujours pour la communauté na biso to avancer ba couple na biso
bamama na biso balukaka misusu ozala console na likambo moko toyebi ke nzambe azali azobatela biso mais bible elobaka nzambe alobaka na biso des fois na bandenge ebele vraiment tika nzambe apambola bino tokutani isumbala nsima na sujet mosusu bokozala vraiment desite na kati ya tozokende wapi. Merci beaucoup.